La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Grande sœur, il y a Maman Blanche a Koufaki, moi aussi, il y a Pasteur Marcelo. Abimi na la vérité oyo. Après une année, il y a Liwa, il y a Pasteur Marcelo. Alors, on dit que les bino bolanda, dans le bananga mingite, bolanda makambo bimi kuna, et salina pasi na mawana ko banga. So, izambano di boso, koti na chaîne na biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzambalura pambola bino. Aimez vidéo. Tant que vous s'abonnez, activez la cloche de notification et vous avez malam tolanda histoire. Homme, gadi maternelle, comme déjà na première année primaire à bandi maternelle. Elle a fui sa classe, elle est venue vers moi. Et j'ai chassé ma copine, ma collègue, il y a un banc, c'était pour recevoir ma petite sœur. Et j'étais la protectrice de ma petite sœur depuis tozo sakana na bali, tozo bekami. Il fallait qu'il a mis ça là, homme, garçon, pour nous protéger parce qu'elle était à tikali koso na tête depuis ayaki na mokili, on a ndenga bimi na mokili oyo. Aswana na mutute. Ba koko c'est les makambu à se retirer. Parce que quand place ça n'est bandi problème, elle préfère se retirer, se calmer, bien elle vient m'en parler. Joujou est à la moutouana boy. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a dit des mensonges, beaucoup de mensonges. Si je vous envoie ma photo telle que je suis ici, je n'ai pas l'argent, beaucoup d'argent pour aller faire les bibières, soi-disant bibières et tout, et trucs comme ça. Je ne peux pas. Mais dans la taille, oh maman, la photo maman, là, vous allez voir comment elle est. Elle a 70 ans. Si elle se tient là, s'il y a un homme, on va l'épouser. Alors arrêtez, on a dit beaucoup de choses pour salir. Heureusement qu'il y a qui n'a côté, avec déjà la place Moussoussou, mais il faut pas continuer à salir. On n'a rien reçu. Baleki na cher, on a dit que Balinette a dossé Gabane que nous n'avons pas vu, même pas montre. Elle avait l'habitude, si elle voyage, elle ramène les choses d'eux. Ceux qui n'ont pas tongo, na kokanga photo, na kotine de la, na kozozo ba contact, na kotine de la photo. Elle achetait les trucs double. Elle et sa maman chaussait 40, elle chaussait du 30, 31, quelque chose comme ça. Et elle achetait double. Et quand elle achète pour elle, elle dit, maman, toza kama pasa. Nga kane na lekio na moulai. Et à la fin, on va enterrer ma sœur. Maman demande une chaise. Elle dit, bope sanga kiti natika na mwana, je peux pas laisser ma fille ici toute seule. Nakata molilo e kizala. Vous voyez la douleur qu'elle a reçue? Année ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na matali fertilité masculine, grandissement des troisième jambe, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu
makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpo na loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solosolo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavcare okosepela. Vous ne savez pas comment elle a conçu cet enfant et vous ne savez pas comment est-ce qu'elle a accouché cet enfant. Vous ne savez pas comment quel poids elle a porté pour nous élever. Et aujourd'hui, on est en train de... On va cracher sur elle. La vérité finira par triompher. Amen. Nous, on est des orphelins depuis nos ancêtres et nous comptons à Dieu. Ceux qui qui sont forts, nous, on a les plus forts. La Bible dit, Dieu savait qu'il y aurait des docteurs, il s'est appelé le médecin par excellence. Dieu savait qu'il y aurait les rois. Il a dit, je suis le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Moi, je m'appelle le lion de la tribu de Juda. Je suis le serpent des reins. Nous, on lève les yeux vers Dieu. Il y aura frappement. Au moins, c'est dans quelque part, beaucoup de choses vont se révéler. Merci, Jojo. D'accord, si par hasard, je suis sa sœur propre. Alors, la sœur qui dit là qu'elle prie à la compassion, il y a Belgique là-bas. Blanche, je vais te dire, il y a 4 personnes qui connaissent la mort de ma sœur. Il y a le pasteur de Belgique, il y a le pasteur Marcelo, il y a les docteurs qui l'avaient soigné, et puis il y a Dieu qui connaît la mort. Parce que nous tous là, on n'était pas là. Chacun dit ce qu'il pouvait dire sur Internet. To meli soya makila, to meli soya pasi. To meli soya pasi. Soki na telemi an la ti pantalon, na telemi bi na ti jupe, na sa na taille o ba nzamba pesa ngai na bot na zo na ya nango na mokili. Je suis courte de taille, mais ceux qui n'ont la petite jupe, il y a taille, na tchaka eloko, ceux qui ba bouchou, je mets pas ça. Mais dans la taille, ceux qui ont taille, c'est une Rwandaise, je suis pas une Rwandaise, hein. Je suis une Congolaise Moulouba 100%. J'aimerais que tous les sentiments, beaucoup de là, parce qu'il prêche la parole de Dieu, il dit beaucoup de choses. Ça, Dieu va juger. Dieu va juger. D'accord, Jojo. Ouais. Merci beaucoup. Courage, hein. Et c'est un tourné une question avant Kita. Maman Jojo, bonsoir Nayoboni. Bien. Ah, Maman Jojo. Maman ouais, désolé, naebi ke boana pasi mais toza na posa ya koyo ka information complète pour na to traiter likambo na réseaux sociaux. Puisque una kufi atiki bana et bana wana bazana maboko ya pasteur. Donc pour na bino famille eza à vie. Mais net likambo o ya babien ni on a bino même Bible le baba pesa à César ce qui est à César. Yango question libosonga na tuna. Tangu mama akufaki, tangu bosala ki ba réunion ya famille pour bo panza matanga. Bo souleva ki question wana epa ya Marcelo ke tozana posa ya quelques bien on de kona biso atikaki. Bo tu bosenga pour ça la réunion de famille te. Bosenga ki epete bosala réunion. Pour ça la réunion de famille te parce que nous sommes même batumoko à basse classe, considérable bisoté. On va pas l'ingata considérer bango pété. OK. Yo mona ki na tata Raphaël on avait présenté la maman de Blanche. Réponds.
Il y a notre sœur aînée qui avait pris la parole et notre frère qui est au Canada, de Balobaki. Mais, il est entrecoupé. Il y a qui Fachi, na matin, José Moukouanzo, mon vieux du quartier de Limité, Fachi qui n'a coupé sa maman na mbot. Il y a qui place Fachi, tellement qui coupé sa maman à Blachmbot. Bon, c'est la papa Blach, la massa mabela, koufaka avant, ce qui a zalaki, n'indimité que ma bêtise, je n'ai que salama. Tozo couteau, ta poitrine, tu tika que ça la réunion de famille, to bima wana à quel des poissons à sa kanda, to le bito kei. D'accord. Dans les hommes, quand vous belé, hein. Banda bobima wana calmement. Non, pour te comprendre réellement. Maman ici, dans peu de temps. Oh balobaka bakotobola fruit wana. Boto eba izana saveur nini. Bakotobola. Ok maman. Maman Jojo Kitty. Nenga la tourna ye. Oui. Nenga la tourna ye question. Soki. L'obsto la muki. Ngana. Ngate. C'est quand même batu ba micro loba oui. Ça pour ngate en fait. Basna a besoin de communauté aider par rapport au comportement y a Pasteur Marcelo. Basna a c'était. Basna a besoin de communauté aider par rapport à injustice y a Pasteur Marcelo. C'est tout. Ngate mutu tout. Alors tu contact na famille on a pour aider bango. Dit maternelle, déjà la première année primaire à Bandi maternelle. Elle a fui sa classe, elle est venue vers moi. Et j'ai chassé ma copine, ma collègue Yaban, c'était pour recevoir ma petite sœur. Et j'étais la protectrice de ma petite sœur depuis Tozo Sakana na Bali, Tozo Betami. Il fallait qu'il a mis ça là, homme, garçon, pour nous protéger parce qu'elle était à Tikali Koso na tête depuis à na mokili, on a ndenga bimi na mokili. Na bandaki malobananga na lobi Marcelo azaki mobali, Marcelo azaki beau-fils, Marcelo aza beau-frère, Marcelo aza ami de ceci. Au moni soki tozo na famille, tozo yokanate, balegaka mutu moko. La maman elle a 74 de kande na yoki boy. Soki mutu azo lobe la maman gauche, mususu droite, mususu boy, c'est normal que tension et mata. Parce que mutu na mutu aza na façon de nini a accumuler kabiloko. Je pense que pour cette famille, des familles Kandolo, famille à Blanche, il faut ba pona. Nani maman na bango ayoka kabien et puis quand la personne parle les tensions ont mataïté. Ce n'est pas pour le bien matériel parce que nous tous tokyo kufa toke totiki. Nga eloko na bando loba yango même si oza na autorité na TikTok na internet nene tu dois juste apprendre à écouter parce que na bando lobe la Marcelo te. Ozoyoka na bando lobe la Blanche te. Na zoloba yango en général. Na bandaki malobananga biso basi totika bilobele pa mibali na biso. Ndeloko na ndoloba. To erozana mobali faire respecter famille na yo. Atozana ba problème ata mobali angwaza Bill Gates au moins na Bill Gates. Koloba mabe ya ba famille na yo pa mobali te. Ba biloko a mike oke loba mabe ya famille kaka peut-être petite sœur na yo mankaki au respect wana oui. Mais o nyonso aza mukolo na yo okoki kobeta lisolo te. Parce que ceux qui te zongeli makambo polémique rebandaki avant enterrement ou pendant makambo ebimaki mingi. Ozoyoka makambo ebimaki mingi. Peut-être ceux qui famille ndenge alobi ya na zoyoka comme yende abando yoka na nande konaye na Blanche a s'organiser que aïe sabande konaye na kocha internani dictaphone ngai na solola na ina mama na enregistrer nyonso sans changer quoi que ce soit. To solo la bachaka mutu moko devant. Même quand il y a des explications à faire sur les réseaux sociaux, on met une personne qui connaît l'affaire ou une personne qui peut s'entendre avec quelqu'un. Même ceux qui ok pa nambila, bakangi mutu nambila, bakoluka mutu moko oyaza na raisonnement facile. À chaque problème, il y a sa solution. Il n'y a pas un problème où on ne trouve pas la solution, à part quand ce mutu aza zoba ou bien aza mutu ezaville. Marcelo aza mutu, maman wana aza maman. Merci maman, aza maman. Ozoyoka. Merci maman. Ne prends pas la tête aux gens à crier gratuitement. Moi je respecte tout le monde. Je suis venue ici dans le respect. Merci. Et je n'ai pas insulté qui que ce soit. Merci. Voilà. Merci. La vie est belle. Kita ko ya pardon. Kita makili la basani. Ah. Nani, merci, c'est ça? Bonjour merci, tout le monde.
Bonjour, Oui. merci. Bonjour, mamie. Bon, non, c'est. Bonjour, Yannick. Là, Bonjour, mamie. Un petit conseil, là, sur Bassi, parce que je ne veux pas rentrer trop dans le détail à ma cambo, le bébé déjà. C'est vrai que tous en bas là, il y a des dysfonction, il faut la photo bombe à la famille, la biso, la biso. Mais la ta famille, on doit avoir au moins quelqu'un à qui on se confie. Quand je dis se confier, c'est-à-dire on dit tout au fait. Ils bien, ils mal. Moi, par exemple, j'ai mon grand frère en Hollande. À chaque fois, ce nom qui est beau, parce que la botte a souvent la césarienne. Moi, j'informe toujours à mon frère. Là, je suis à l'hôpital. Voilà, pour intervenir à la telle. Et c'est la seule personne, je dis bien la seule personne. Ouais, dans la famille, donc, elle est l'homme qui se reprend, il était. Tout dans ma question, mais lui, il va pas se poser des questions parce que je lui dis tout. Donc, moi, je m'étonne jusqu'aujourd'hui, famille à maman blanche, bazout se poser la question à faire la nini. Moutaye bité. Parce que je vois que dans la famille, c'est ça, non? Oui, apparemment. L'air à combien nature. En fait, ça m'étonne comment aucune personne au courant. Parce que, pourquoi? Dans nos églises, on nous a tellement inculqué que ma famille, il y a des choses, on dit pas, tellement que les gens ont peur même de se confier à tant de fils que dans tout mon corps. Parce qu'on a tellement l'église inculqué, la famille, je sais pas comment. Bonjour, maman. Mais franchement, les dames, il y a des choses, on dit pas à tout le monde, on a au moins quelqu'un dans la famille, on fait on ne fait ce qu'il y a moi pareil, au moins, s'il vous plaît, les mamans. Sinon, on a des débat, pour ce qui concerne les biens, je pense que la famille, j'en a droit. Moi, c'est la famille, c'est pas ce qu'on a vu nous, les femmes. Mais quand la femme meurt, je pense que le passé. Déjà, même si on font la porte, les familles, la famille à moi, la famille à moi, oui. Bon, font la porte à chambre pour voir et puis faire. Ça, c'est pour les petits qui ont la base. On y a bégué à Zolo Bakito, quoi, ça fait conseil en même temps. Là, par exemple, maman a dit que à Koufi. Pardon, Néné, s'il te plaît, maman. Néné, c'est ça. Fais ça 1 minute, Néné, pardon. 1 minute, merci, ça n'a rien à voir. Maman a l'air à Koufi. Nous avons dit sur place. Mais ma famille n'est pas allée sur place. Ça lui constant, expliquer. Maman, Koufi, boué. Et ils nous ont rapporté ce qu'ils pouvaient nous donner. Voilà, ils ont dit maman a dit que et si quand on a le pain, bon. Après quelques années, on a décidé de teka. Tout na biso. Toko kabulambongo, ndengeni. Biso bana to décida, on va faire moitié-moitié. Je sais que c'est pas moitié-moitié, mais nous, on a décidé ainsi. Parce que tout le monde des familles, maman, ils sont bazarandés, biso, on a dit, ben non, écoute, c'était leur sœur, bazapé na perte, le roi abisso, ben la seule chose, on le partage parce que de toute façon, ils avaient bien yayé, ils avaient abisso bana. Donc, et ce que moi je peux dire, na pasteur Marcelo, franchement, s'il peut couper tous ces débats là-bas, c'est à lui d'arranger tout ça là. Cette famille a droit de savoir tout. Et les femmes, s'il vous plaît, vous avez confiance dans la famille, c'est très important, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Marcia, moi, ma yele. On est qui, maman, na moussous. Ma sœur à l'église. Au moins, merci. On a allé à l'église. Ma tika ni ime. A tika ni na moto. Oh, moussou azoyaka. Et son frère là. Qui est qui a pango? A qui a pango? Le la malamu. Ta kiti? Abaja olobaka muke boloba la bino to anani. Nana kiti sa kingai. Kiti yo moko lungwa. Kiti c'était toi le problème. Le nom mo rando au nom de Jésus na o. Merci ngamba pambo le mama na msusu. Yoka likambo eza. Merci à l'obi bien. Au moins, on a une église, bah t'es belé, hein. Oui, bah t'es belé, l'église, bah t'es habitué au moins, que famille, no bandoki, sokozo sa likambu, que bah na famille, si qu'on a comportement d'ailleurs pasteur Marcelo, on a critiqué papa Wemba. Donc, à la, tu sais, rappelle moi, si n'est bilo, moussous na moutou. Bon, t'as critiqué à bateau, hein. À la, tu rappelle moi, si n'est il faut pas parler, bah ça va louba pe belé, bah louba solo, bah banga mi bali. Pourquoi c'est un peu partout à la télé?
Ah, solo ka luba oya mikolo te o ya ba dishwashwa o te. Basi ba luba solo. Yabo wana dishwashwa. Babanga mibali ba respecta. So ba eza ba mama mususu so ba lobi eza a. Toko condamner pe maman blanche. Comment la maman blanche wana azomona aza femme soumise. Pour mes ya pasteur Marcelo, bandi maladi ya ba compassion. Biso pour mes ya. Bon baté que kala wana tuna kite ngaku to ma biso sala 13 ans malade. Mais azo na va na vandi na bengi leki na. Ce jour on va kuta maman kufindeni. Porte si ko na traumatisme. Ngai moko masa sali 13 ans la maladie mais aso na vai na vandi na bengile kinanga waka kuta mamango misu nzaka ofonga mayo mto kanga ka emisu po na mona ka lokwa na zalaka te na koka ko réaliser ngona nute siko ka mama wana ya 70 ans soka zo tuna ata tuni fois 1000 pasteur Marcelo po na za convaincu te asa convaincu non te mama miso ko babi mama na cimetière a boya ko kende batika yena lipapa avant d'aller la moine on descend. Donc, eza prompte. Pasteur Marcelo to sengi yo bozuite. Ah ba osengo no linga tito ba makambo apesa biloko po pasteur Marcelo audiembe la wana ke o ba linga nde bozuite. Biso bi pasteur Marcelo avant tout vandisa mama, vandisa yaya ngwa mobali oyo kabola ki bango na matanga. Na matanga na mutacha songi pop yaya mobali akabwana na ba mama na ba ndeko ya ma blanche eza pasteur Marcelo. Tiko ba yokani bakomi ini bake kuna pasteur Marcelo lingite yebiso bango ndeko bango kufende nyo se ligama oh na kiti ya nani aloba siko 5 Maman Ashley, bonjour maman. Nakoki koloba maman. Ashley, Nadi. Loba po bo loba. Papa, tu anani papa. Nakoloba. Akita mutape sama loba tuni na koloba bovandi kimia. Nalobi na loba. Nadine loba. Oui, Nadine ngam na loba. Nadine loba bo. Nadine yo na matioka siko te. Tino matioka matika sima Eva loba ka bo Nadine loba. Ah d'accord, mama isengana ngai na loba kaka. Omoni makambo mususu biso moko ba congolais topesaka ba pasteur place oyo. Ngamo bonjour. Il fallait pas. Mère double tina demande et c'est matin mère double. Banda bande aussi. On a ni na lobby bongo parce que pasteur premièrement na nous pasteur aza mutuka lokolanga. Yes, bonjour. Kitu wana ki pasteur eza nini oyo eza normal comme mutu nyonso pe akoza la pe pasteur mais bango siko bazweli yango na autorité moko boye ya kobanda ko konzanano abandi na ko konzanano na kati ya église na ye après OK susu na famille na yo okonzi akeli susu na famille o abaleli akonzi lisusu or oza pasteur na église na yo na bandimi na yo mwasi na yo aza mwasi na yo oko traiter comme tout le monde mais bango siko bazwa na autorité moko boye ata akutaki baninga na mibali ope babala peka na famille wana ye siko akomi pe kaka likolo na bango akoluka pe kaka akonza bango siko na mona pe côté mususu ezala pe kaka ba famille pe bakenda ko balela eza bien te eloko oyo il faut servir mutu nyonso de leçon poto mona pasteur malgré ki pasteur na yo soko za beau frère nanga oza beau frère comme babo frère nanga nyonso ezate ke yonde loko za pasteur yonde mutoza spécial koleka bango nyonso même ata ba mama na biso babo kilo bakoma peka kozwa peka bango pasteur mobali ya mwana na yo soka za pasteur akomi pe pasteur na yo msu yo sambela na catholique msu yo za na musulman mais azo konza bino kaka likolo kaka ki pasteur eza bien te complexe wana il faut to longola kango na premièrement deuxièmement pasteur Marcelo aza mutu loko a mutu nyonso soki mwana na bango akufi baza na raison ya ko poser ba question ya ko pesa ba explication akoki ko utiliser ki autorité na ya ki pasteur te pour ne pas ko pesa nini explication pour na nini te Poza pasteur ndeko ki ko pesa explication te mwana bakasomba ki te siko ba matea o bango batea kabiso na ba église pona nini ba matea mususu bango batea kabiso na ba donc o batea kabiso biso nde mutu photo pratiquer bango bakoki ko pratiquer ango te
Mais comment se fait-il biloko o bino bote akabandimi na bino mais bino moko bozo salela yango te siko eloko ndelekela anga yango wana mwana batakufi c'est normal atika ki biloko na ye atikaki biloko na famille na baza pe na raison ya ko réclamer biloko ya mwana na bango eza tout à fait normal soki e pasteur Marcel soki ezalaki ka ya mutu mususu ye alingaki ate ya mutu wana ndenge nini bolinga boloba oh non eza ya bango bopesa bango sikoy komi na tour na ye akopesa te pona na akopesa explication te pona nini parce que ye ayaki kobala mwana na bango aifa dominer bango nyonso bango nde sikoy ifa banda kokonza bango ata respect ya mama wana akufeli mwana na ye Marcel okende kobala na famille mususu aokende kobala na famille mususu lelo akokotisa mwasi mususu mais mama wana aza Marcelo ako remplacer ta mukolo moko te mwana ye preuve ane yango wana kutu alingi kutu ba mona bana na bango te alingi te ba pesa ba biloko na bango eza bien te et puis makambo ya ba BBL oyo soki tolandi bien muto abandango eza na Marcelo azaki na suki ya noir te yazaka na suki ya noir te yaza ndundu te. Merci maman. Azana suki ndenge moko na bana na ye mutu akotisa mama wana na banini na ye nyonso en tout cas photo fungola miso ba biloko nanga ba makambu nyonso ya ba pasteur nalandaka nyonso tute nalandaka nyonso tute yango nasepelaka penza na ba musulman parce que musulman ayebi ko honorer pe ko respecter parole de Dieu. Merci maman pour la musulman. Merci, maman. Au solo li toros. Papa, ça qui rouge. Marcelo, façon ça. Ngamo, nabi boni eso. Ngamo pas zela ma esura Nadine zela ngamo loba. Le personne a raison. Tant maman Blanche akufa kala na lubaka pa mukimbi mambanga mabangati. On a un message à ma casse, il y a un message à solo so pede bimanka. Na senga le lonzabe merci parce que na zanga kimio c'est comme si ngam tunara ko boma mama Blanche ya diboso. Zoka o ngana lobaka yango lelo eye ko bima. Ti lokwa bakana kanga ba ko boma bakosani. Siko o lelo oyo zo loba. E uti na famille Blanche. Quand famille Blanche ndi kotatanga premier jour o mama Blanche akufa kana na Turquie. Wana na bango baza annoncer ti ba ko baza annoncer déjà ki bembezo ya. Mais mukili bambanga mabanga. Et mabanga mutu nyonso réseau sozo junior bazaka ko communauté na biso linga vérité te communauté oyo kasi ba makambo yo to poto finga na bien ba benga to finga na bien ba ta binga mabanga ngoti to pa ka bizarre bien na bango n'importe quoi et c'est nazana ba prêtre de linga vérité te communauté linga vérité bakanganga munoko tina kina ko sa nini ya ko senga pardon ya passer Marcelo parce que nazo yeba te mes familles biki pourquoi sengi pardon famille à moi sina côté à maman ndi ba benganga côté à maman makambo eza makasi na kritika na bika nzambe merci pour les lots vraiment na loka pas que moni ozana sujet ça oyebi que comme par hasard yemoko grand tien n'est pas comme par hasard. La vérité. Pourquoi bosser un pardon? Pour boyebi que bon la vérité. Pourquoi apprendre à se bosser? Na pas menace c'est moko undon di maté fafa. Papa, boyebi makambo te. Y a pas si vraiment. Le menace c'est moko tiri bosser mona. Tozo bangela yo c'est tozo bangela yo. Na boza nanga yo so ba menace ba kenda tika pa mwana. Bala kitoko ata mukeke Nadine loba akisi Jojo loba te loba mais mama Nadine loba boya lobi na landa ki live lobi na boutique olala ku retal kolozila ndeti na ndoko banande la rekata ki live kataki lelo na mwe na faux compte moko bakati ese ndenge esa ndenge bande ko loba makama pasteur na fini piko en plus ko na fini na tipo on ndalenga kata c'est banda ko loba alo banda ko sa ba lève loba kaka ba soki ba audio bilité et soki bo lobi ni vérité ba audio ko no bisa ba audio mais obimisa ba audio tapoter et c'est kanga ba nini ba tapoter ba comme tana 50 ya comme 50 tapotage ma chérie olobi ke balobi nini ojo nini
fo compte balobi boye balobi ke yo banda banda kosala live na yo olobaka soki baaudio soki bosali o famille bazoloba te na kobimisa baaudio Maman a dit pardon, l'émission pardon. Nga sala fa Marcelo, na bi soki makambo soki ba famille balobi te, ba oto Marcelo ko bimanga, na fingole ba commenter ba tapoter chez ça c'est ma casse, ba tapoter te. Bon quand ba commenter ata moi 50 cas de tapoter, je peux ça live bien. Le na na restriction. C'est sous les lo ba quand c'est kininga pamba. Tapoter chez ça c'est ma casse. S'il vous plaît. Maman Nadine, lobby na maman Marcelo eringinda ki batutu basaki ngo analyse netinga ba faux page ou ba faux compte ba nina ki pata bangote ngetala ngati moi je réponds pas le faux compte ou le faux page netinga page ya malamu atanga nga bila ki pa ngate o inda kaka o muluba o soki rad na ki pa ngate basa ba page tambola bongo ngana sa musana nga ba mo sa musana bango soki ndeko popo ma blesse amata ki lobby moko à part soki o moi c'est ba meta ko 2 personnes batemba baza na live oyo babeza ki 2 personnes ya maman Blanche imoko ya mosa lobi bango moko ba registra Marcelo ekina munoko nanga ngala be kutu na munoko ana bandi live na se bango soki makambo oyo Marcelo luki famille moi notre tellement na se ba audio ya maman Blanche ekobima c'est ce que moi j'avais dit et puis je confirme ça. Ndeko moi si ba mataki mbale moko lobi baza kutu na audio Marcelo o ba registra kaye et ça kutu ça ma page sur ta page na TikTok it so yanga na kati na kufe netini ni tena na kati na kufe neti nini mama na dina ngai ngai na ba bité yango nga kasi non nga si on est oya ba marché ate wa sait que ça ki monter à mabe na tsa ba marché ba audio na neti na mkonza ba audio na ngwa yebi ngoti. Non, mais la fois audio. Non, ouais, bien monté. Oh, on dit maman, c'est ça bon. Non, forcément mutu teza même opinion langai. Et ça matière et côté, oh ça lève n'est pour. Oh cause la contre, ce n'est pas mon problème. Ngaza nanga bongo. Tous les cas ici. C'est ça en fait. Si on défend Marcelo, on défendrait. Si on défend Marcelo, on dit ta femme. Maman. Toki maman la dit là non. Après son opinion ne va faut quand tu as été. Kasi ngai ndi naza boye nga na matai kaka po lobi esasisaki lisolo yango te siko tona moni fo compte wana yebi na koti live na retard siko yana na tuna oteki ba audio yango be oteki parce que fo compte yango yebaki yo taka adini kolanda biloko wana te pesa opinion na yo mama koyoka mutu pasi mpona ba fo compte pesa opinion non kuna likambo so ba audio yango déjà bimi c'est ça. C'est la question réponse. Ok, après son réponse, comprendre. Quelle est la live à lobby ou yoka bandi kwa Marcelo? Nazaki lobby na live à lobby. Maman Ese, bonjour. Ese natindelio photo mo na WhatsApp notala. D'accord maman. Tala ngo oza numéro msuto benga na normal. Naka numéro. Banda lobby na obengo zo yambate. D'accord, ça c'est ce que live n'a pas de calamine, tu peux la rappeler. Ok, d'accord à toutes. Merci maman. Ngai problème na ngezani na lobaka bo na pasteur Marcelo. Pasteur yum to communion so pour ma communion si la jara yum to chango na se. Yum to fo chango ka na se oza pasteur au terre surtout ngana landara ba prédication na ma kasi pasteur. En tout cas, so eza ke le kwa makambo famille bini boy baza na posa ba yeba makambo mwana bango pasteur tchana expliquer maman na bango ko bango mwana bango kufa kindenge nini et puis ba koko na ye ko bambola ka maman na bango. Donc pasteur vraiment le ko nga conseil kana opesa na bandimi na oto bazolanda pasteur biso pe to landa ko la musika tchana se boma moto kitisa penda hémorragie o penza. Pour ceux qui n'ont pas maman Blanche, et c'est déjà qu'on fait la meta et qu'on l'a mukalisu. Et puis c'est la matière moussous, la matière maman Blanche sous ses zones. Donc pasteur Léona le baka kachana c'est ba miniature et union sont bien. Aux âmes au sein d'Anzam, et ça la toujours yo, so yo te dénilé, yo dénilé, so dénilé. En tout cas vraiment le baka yangoana. Merci de Panama. Merci mère, merci maman. Seigneur Jésus. Taloba kasi fokola mikolo baka pesa.
Ambela bana na oloba prêt, hein, s'il vous plaît. Bopesa na mutu mususu, s'il vous plaît. Tesa oka to matsa bato mususu so si so mati soki monsieur Sina loba te mère double loba andia bande ko senga d'abord mère double loba. Ouais, bonjour la famille, bonjour Essai. Bonjour maman, bonjour mère double maman. Nanga na loba. Makambo eza makambo te ke okolanda ba intimidation te parce que tu sais pas combien de familles qui ont sauvé na makambo osala. Il y a beaucoup de victimes dans makambo et comme amibali mususu abali mwasi akanisi lokwa asombi, c'est ça que pasteur Marcelo sali. Donc et comme lokwa Blanche aza propriétaire privé na ye. Donc akufa, abika, akundaye, alamusaye etalié. Ça on dit non ça. Ngana tala matanga maman Blanche na lela maman Blanche oui mais na lela sko maman bango ndenga za effacé. Na micha na place aki maman oya perdre mwana na ye aza effacé, c'est-à-dire il y a pasteur Marcelo avant na banane liboso. La maman est derrière. Azo e banate. J'ai pleuré, c'est pas possible. Président de la République ayo pe sambote apesi maman blanchité. Maman blanche muto à perdre. J'ai pleuré, j'ai dit comment cette maman a cause la effacé, yé muto à perdre. Je pleurais, tout le monde bandait couper sa beauté. Même le pasteur qui venait, babando tout n'a même pas. Maman ya Blanche aza wapi. Moi en tant que maman, nazaki déjà par terre. Donc comment on a déjà étouchant là. Et ça continue. Yo, en tant que pasteur, non, totikala au monde depuis moi sur la famille de ta femme, nanda kuna yo bien église na yo bengisi bango présenter bango après le deuil, il y a quand même ma belle famille, bayaki boye ezate. Tu fais comme si rien n'était, c'est choquant. Donc bandimi na ye. Eza nango likamute ke esa zando kito parce que biso do vivre na ba sentiment ba pasteur ba koma le roi nzambe pasteur nzambe te aza muto nzambe azo utiliser pour na quoi porter so parole de Dieu otoyoka oya rondimandimi oya roboya boyi. Donc botika ba sentiment wana makambo tozo o ba ese bazo lobela c'est pour aider tout le monde. C'est simple comme bonjour. Donc il y a koto biloko elle a droit famille na bazana droit maman Blanche passe à musa na église wana est-ce que pasteur Marcelo a na bureau côté le misetonga et c'est qu'il faut à Blanche penenga bande koya ba maman pe bazo yo kaliloba moi ensemble ba maman c'est ce qui fait l'église azote pourquoi dans les familles n'avait pas besoin de pourcentage na 4 ça pour tout pourcentage ils ont droit obligation tout ça ba bantu akufaki asala ki musala na etonga azaki pe mwasi na yo pe ça bango famille ndambu na bango oya bana ba kolia oya tata na bango. Moi je comprends pas l'église comme ça sur le quoi ba tout mo bazoba oya comme buzoba au moins la koufi et là koufi là a habité mais maman ko ye si tu comprends peut-être ba kunda mo amoso na batu na famille na batu na te po na nini maman ese ko céder na intimidation te ko ça la matière o ti esi ko kata na yo mo otigi mais soki pe ka egoya ba ko na ba ndimi wana te ba église de bisi ba famille et ça la Blanche soit ki na sa mabele ka boye c'est parce que ami pesa ki na église comme si église de quoi a bosse na famille na e. Yo yebi ke okende ko ça ceux qui et ils appellent ligature de trompe parce que maman elle a Blanche aboti na césarienne na Belgique moi nga ça la ligature de trompe ba tout naka après accouchement oh bota le sous lobité et les karambala mo qu'on a césarienne na ligature ba ça lango le même jour ba signa papier on a rata zemba tout na ba question nyonso ya ko ça ligature on na Turquie atiki eska boti na Belgique bosi bomona ba na ça ya za na pour ma visa. Arrêtons quand même, hein. Arrêtons. C'est une maman qui souffre. Arrêtons. La maman est perdue. Et puis les gens applaudissent. En tout cas, maman, c'est bravo. Monica sert à compassion avant de lancer à Yoka. Merci beaucoup. Nyomi, n'a pas live na téléphone mata Nyomi nanga mata à intervenir. Azan lève na téléphone na maman bana s'il te plaît maman. Nana Milo loba. Bolo ngana loba tako ba. Sina loba kasi. Bonjour nana à tout le monde. Bonjour. Naza question mon olina nazo mi tourner avant na pesa vie nanga to pe na réfléchir sur matière. Maman ese matière est telemi lelo. Ba nanya lukio famille à maman Blanche. Essayez un peu de m'expliquer s'il vous plaît comme ça na continuer l'on na loba. Famille tenga moi c'est le qui recherche la matière ngai moko. Mais Babylone mususu soit tata so bazo ya oye la biso
soit famille soki ezoyelo essaie un peu de poser ma question vraiment na précision parce que mosusu en tout cas ebimisa biso lokola neti bazoba hein mais permettez-moi comme quoi neti zoba comme quoi par naloba na ndeni maman ya Blanche hein, parce que nayebi quand même famille nayebi famille wana te mais nga nasambe na compassion peut-être pas nanga na comprendre te vraiment nzambe nanga nzaka soki na 6 mois do apamba soki 6 apamba parce que nayebaka te bakiti sie po ebandeli déjà aza côté pasta faut comprendre mais ça si mon point de vue aza mondimi fanatique aza mundimi faut ça logique. La suivante, s'il vous plaît. Milo, je peux parler? La suivante, c'est moi qui commande. Tu descends ou tu montes? Maman. Okay. Bonjour à tous. Bote na bino nyonso tout. Nga na sepeli makasi na ndenge bozo loba boye. Parce que Maman Blanche a sauce on tabota ma papa na maman. Même si bon balé ou tu as été au sommier. Pardon, c'est bon. Merci. Continuer. Mais Ibéré, ça peut battre tapoter. Allô. Va continuer. Continuez non maman. Ok. Donc, parmi on a droit le pourquoi du comment, moi on a bango avec na Belgique, aïko se retrouver na Turquie et puis à Koufi boye nae le quoi soso pas boké kokunde sans que bopé ça va ningue explication. Un an passé bon tout na pasteur mutamo kili pasteur explication on peut ça ni explication azo qui m'a bango de gauche et à droite. Dit que à Kende pour ça l'opération à ligature de trompe. Je ne pense pas. Parce que mobile, soit moi ça ligature de trompe, mobile pas pour ça vasectomie à l'inko bota li souté parce que les losoka à bali moi c'est mususu on continue au bota. Pourquoi l'inko limiter mon toza moi c'est na libala pour venir dans ndako lingi à bota li souté pour quel motif? Il fallait pas ces explications. Explication zate. Par d'un cinq coup bobozu moi na batu boye na yana bokangie cercle. Qui c'est ceux qui peut basaki ba longola ke ba organe mususu à part pour ça soi-disant ligature de trompe. Nga ponanga participation na les que famille wana et qui est la justice c'est nga qui va exhumer corps ya moi na bango. Ah c'est mbaté maman. Pour que ça autopsie ba yeba parce que ce qui lelo ba yebita musu c'est na eloko musu caché sur ça. Yé mutamokila koko bando banga te ko pesa explication zo banga ozo boya pour quel motif? Ayebe loko spasali. En tout cas, explication n'a rien. Et c'est bon, les bonne chance. Merci, maman. Ça, on a raison, Milo. Ayebi, c'est moi, Ayebi. Liwa, moi, Sinaï. Ayebi. Sani Loba. Loba, Kaspes opinion, na yo, ça la juste. Boki tete, hein, ba modé. Boki tete, botiga Loba. Sani Loba. Sani Sina, Loba. Allô. Maman, c'est Loba. Sina, Loba. Allô. Loba, c'est maman, Loba. Te, elo ngena Loba, par rapport à tozo Loba, bo katarana nu batute. Tozo pesa na baide tozo yo kanana nu te bandeko. Maman Loba kasite. Ngena Loba. Maman ya Blanche, ngana ebiti na longo Kishasa vanda pa pasteur Marcelo. Azao vanda na bango. Ti sikoyo na l'église na kilt. Na mona kaye wana na kilt wana. Ati ko ya omona esuti ba pekisi ya esuti. Makasa avant pas Marcelo pe avant na nekuna te mais avant da kuna te ko. Ti mama ese ngana tiki mama na ndako wana. Ese landa langage ne aloba atiki ye de wana en fait bon Maman Blanche Azalaki na longo Kishasa na ba 2013 mais si lelo l'église bon son habit lelo peut-être dimanche na lundi kilt te mais ngana ebi na mama azalaka na kilt on moni wana na kilt ndelo bana ngeto fungola yango wana par rapport à ndeto zolo ba pekisi mama na bana ba pekisi mais na mona ke na kilt c'est un peu de réfléchir bino nde ba kolo réflexion ba kolo matière nde na sens na loba na mona ke kana kilt makamso toyoka biso pe tozoka mango na réseaux sociaux
ya o asa to elekela biso me bino bato bofungolaka bamatière bos mais c'est pe ya korefléchir mosika to ya koluka lisusu koyeba mingi parce que namonake na kilt komona na kilt mama elobi eloko te kati oyebi te omoni me na kati oyebi te. C'était une maman azalaki na esika ne na kilt mama je ne sais pas nayebi te nalingaka nayeba mpo namonaka mama na kilt lelo. Problème eza te mama koya église ya na problème te me ayaka me oyo ebombami na nsima toyebi te. ya solo wana okasi mamo aza na esika te mpenza na mariage ya mwana ye akoya église wana mama eza na makambo nalobi boye nakoloba allo mama loba na yo loba. Ok nga nalingi na intervenir kaka ya ke déjà na ebandeli ya matanga sango epanzani tout ça là que parce que moi c'est Maman Blanche akufi tout ça là babiloko mwa bongo déjà po mona kaka boyokani ezalaki te matanga ezalaki Marcelo asala matanga epa na ye na bato na ye bato église na ye baautorité oyo babandaki kolanda ye tout ça famille mpe esala matanga kote na bango. Et puis Marcelo abombaka sango Maman Blanche akufa abomba sango donc après 24 heures je crois RIA sa silisi ba démarche nyonso ya rapatriement ya corps aller sango ekobima que non Maman Blanche akufi tout ça là yo bali mwana bato obali oui ezala nango mpe na couple bokoyokana te tobota na biso mingi te tobota boye mais tomonake batonga ekoma bango balingai basala babiloko na bango wana basali tout ça là ya bango bato ya mbongo babiloko mwa bongo mais il faut quand même signaler batu bakolo famille parce que yo bali mwana poso likambo ye lelo famille na ende kotelema omoni sikoyo ke famille na ye mpe ezalaki c'est comme si ezalaki sous l'envoûtement tous les deux côtés bazoyokana te babiloko mwa bongo sikoyo ba comprendre que non perte mo eza na famille na biso tozopotana pourquoi yango moni bango nyonso base réunir bazongeli Marcelo sikoyo azozanga explication ya koloba mama wana se akoli na ya komi na ye deja mokolo ti lelo na baregret na ye eza yake alukaka yeba mwana na akufa nini parce que osoli na mutu ata kutongo ezalaka nango mpe bama osibite mpe komomoni mutu asali mpe crise akufi mais fo yeba ke akufeli nini ebandaki ndenge nini donc fo babetela yo surtout mama wana il faut babetela ye aza mwana na ye abandaki kosunga ye alongola ye ntango mosusu na vie ya mwa pasi badifficulté tout. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.